nayambeli bino moko ya bana mboka na kombo ya Ezaï Mombilo azali chairperson ya société civile Afrique du Sud. Mbote mwana mboka. Mbote ndiko. Vraiment ngande na opeso merci na baike bazotala biso pona opesa biso temps ya tolobela makambo temps nazolo ba biso ezali biso ba réfugiés ya Afrique du Sud pe a monde entier ezali biso ba demandeurs d'asile ya Afrique du Sud réfugiés to demandeurs d'asile to salam sik en Afrique du Sud bazokutana na mikakatono mingi ezala pona ko renouveler ba papier na bango ezala pona ko renouveler ba papier bana na bango banyukam pour le moment bazozo ba papier te mais bazali awa belé ba ebité ba kende wapi basala nini baza bloqué totalement yo lokola chepese na société civile ozali na connaissance sur ba makambo ya ba réfugiés na ba asalam sikas nini ekoki kozala cause ko senga tozo na 2016 place makambo bandaki tant tozaki na parlement tant processus ya opposition à loi sike bandaki o babengi yango kinvepa makambo bandaka na nowana d'abord difficulté biso ba congolais tozwaki ezali difficulté utaki na tant tozaki na débat na parlement si opposition à loi sike si ba réfugiés la protection ba réfugiés je crois ezalaki na débat moko ezalaki na kacha parlement au gouvernement kolobasi ndenge ba congolais bango nyonso ba samba ndenge moko batu nyonso balobaka ke non bazokima kabila wa mabango alors tant ba sangisi ba kosamba ba congolais belé ezaki presque identique alors yango ndeki ko bimisa logique OK bato belé o ba ya a baza ba réfugié te o ba ko luka protection bazande ba o ba bengi économique migrant économique ezali muto o ayeko luka lipa ayeko bika tina na ngonde place makambo bandaki nde wana eko sa sko qu'il faut qu'on revoie ba kosamba ba belé parce que ba remarquer ba kosamba mingi eza ndenge moko koma binyoso boya bolo ba keloko moko alors des fois nande mutu ya mo société civile ezoluka écorger des fois oyo esala ba o ba yaka liboso ba kota jeune système ba ma fesse ba facilita bato ba kuta ba mote pona ko pesa ba on directive alors batika ki ba kena ndenge na bango au lieu que ba partager information ba faire comprendre bango que bo lo ba bo to bo sala alors mutu moko aida ki communauté na période wana yango société civile to sala fort to ka to corriger erreur ya bande nde siko ba ko mona ke il faut baba na siko système ya ko luka ko revoir ko samba ba na ko revoir ko samba ba nde ba ko mona ke il faut ba luka ba limiter accès na document o ezaki facile liboso parce que liboso ezaki oyeka ko lobby eza loba ki on tinzi mutalanda kiyo yango kimi ozobanga ba komikaka ba persona na selamsika mwana mboka Ezaï Mombilo nini ezali avenir ya bana na biso ba réfugiés congolais na kati Afrique du Sud na ndenge makambo ezali na koki koloba moi statistique moko oyo to meke kotala pana tamba bana nyonso oyo baza affecté na mukanda peut-être à cause ya ba parents ba peut-être ba ki à âge avancé baza ndo mukanda te à partir déjà ya ba grade 11 to et que vous appelez même grade 10 ti na université bana nyonso ya secteur wana à cause ya kozanga mikanda oyo uti pa ba parents bana belé ba okit ko sisa classe te pe tozokende na position moko ya direction mususu ya bana biso ba koma ba gangster ba misusu ba comme des gens na ba drogue génération mobimba ya bana biso awa ezo dévier direction baike bana mboka mbote na bino
jambo eno beto abu mbote na beno sanga yoabu boye malamu na Mayangani TV mais na émission na biso nini ezali devoir pe droit ya ba réfugié na kati ya Afrique du Sud pe na monde entier nani akoki kosala nini soki oza réfugié ou soki oza asala msika na yango bomoni na yambeli bino moko ya bana mboka na kombo ya Ezaï Mombilo azali chairperson ya société civile Afrique du Sud mbote mwana mboka mbote ndiko ngai na présenter o malamu to na présenter o mabi non ça va za oui pesami présenter merci beaucoup vraiment ngande na opeso merci na baike bazotala biso pona opesa biso temps ya tolobela makambo autant nazoloba biso ezali biso ba réfugié ya Afrique du Sud pe monde entier ezali biso ba salam si to ba demandeur d'asile ya Afrique du Sud to opeso merci pamba te to ko zala na posa na bwanya pe maele na yo po to meka na ko profiter nango to bandenge nini to koki ko tambwisa vie na biso aw to bandi mbala moko mwana mboka réfugié to demandeur d'asile to salam sik en Afrique du Sud bazo kutana na mikakatono mingi ezala pona ko renouveler ba papier na bango ezala pona ko renouveler ba papier bana na bango banyukam pour le moment bazo zo ba papier te mais bazali awa belé ba ebité ba kende wapi basala nini baza bloqué totalement yo lokola chepese na société civile ozali na connaissance sur ba makambo ya ba réfugié na ba asalam sikas nini ekoki kozala cause ya ba challenge ndenge baza ya ndenge bazopesa baike ba mikanda te banyuka mikanda te et puis pona ko renouveler mikanda ba misusu bazokutana na mikakatano je crois que senga tozonga na 2016 place makambo bandaki tant tozaki na parlement tant processus ya proposition à loi c'est que bandaki on va bengi yango green paper parce que green paper linkoloba proposition à loi white paper linkoloba loi approuvée au etikali ke ekende et pas président a signé pour et comment c'est applicable alors makambe bandaka na noano d'abord difficulté biso ba congolais tozwaki ezali difficulté utaki na tant tozaki na débat na parlement si proposition loi sikasi ba réfugiés na protection ba réfugiés je crois ezalaki na débat moko ezalaki na kacha parlement au banda koloba si ndenge ba congolais bango nyonso ba samba ndenge moko batu nyonso balobaka ke non bazokima kabila abuma bango alors tant basangisi bakosamba ba congolais belé ezaki presque identique alors yango nde aki kobimisa logique ok bato belé o baya a baza ba réfugié te o baye koluka protection bazande ba o ba bengi economic migrant economic ezali mutu o aye koluka lipa aye kobika alors il faut qu'il se revoir comment basala ke séparation wana ya o aza réfugié ou aiko duka protection na o aza économique migrant ndeni ba pénaliser bato ba économique migrant ba luka ba pesa privilège na bato ba aslam sika to ba o ba économique protection alors na tina na ngonde place makambi banda kinde wana eko sa siko ke faut qu'on revoie ba ko samba batepele parce que ba remarquer ba ko samba mingi eza ndenge moko koma binyoso boya bolo bakeloko moko alors des fois nande mutu yango mo société civile ezoloka écorger des fois oyo esala ba obayaka liboso ba kota jeune assistant ba ma fesse ba facilita bato bakuta bango te pona kopesa ba on directive alors batika ki bato bakena ndenge na bango oleke ba partager information ba faire comprendre bango que bo lobabo to bo sala alors mutu moko aidaki communauté te na période wana yango société civile to sala fort que quand on corriger erreur ya bandeli wana alors partant na ngonde tchebiso na mama na erreur que to commence na situation oyo
Alors tant que basambi ko samba basambi on a des sali que basta la part des choses nde siko ba komona ke il faut baba na siko système ya koluka ko revoir ko samba bato na ko revoir ko samba bato nde ba komi komona ke il faut ba luka ba limiter accès na document o ezaki facile liboso parce que liboso ezaki oyeka ko lobby eza loba ke onzinzi mutalanda kiyo yango kimi ozobanga ba komi kaka ba persona na sala musika mais plus tard il faut batala nano alors que tala nano wana nde euti na ndenge ba kosambe zaka un peu bizarre alors et bandis ko créer que séparation ya économique mikan na mutupenda sala musika alors et comme on a que ba majorité na biso tozali ba économique à partir yango nde siko ba donner comme ko changer et nde économique comme siko difficile pour na accès à likamba mukanda et comme siko que mutu pour na zoa il faut aller kana ba étape belé à partir étape on a susu et ko causer les susu bien que nini proposition wana ya changement de loi si la quitté ezalaki à partir ya période oyo Jacob Zuma pouvoir les aussi là parce qu'il y a il fallait qu'il a finalisé le dossier alors Jacob Zuma a kota sikoyo a le président South Africa dans le président South Africa il fallait qu'il dossier et recommencer les sous mais sikoyo dossier éthique proposition ya green paper wana et sikoyo na période ya Cyril Ramaphosa wana ministre Moussoualedi Moussoualedi a commis ministre de l'Affaires yene siko ayeko sala accent si parce que liboso ezalaki kaka si ba réfugié ndeni ba revoir mais siko bayeko tchala bitete il faut qu'on revoie législation mobimba o ezo lié Home Affairs ezali Refugee Act Immigration Act na Citizenship Act il faut revoir ngonyo so parce que il y a un des opé sa faveur que mutu ayene economic migrant à côté pour aller fallait à côté nantela ya immigration c'est-à-dire que Immigration Act où il faut ça la soit visa mbongo côté na mboka mais va remarquer que bazo côté à partir ya Refugee Act ozo ça que ozo vana na mboka sans kufuta mbongo sans eloko moko boye e bandio ezaka ozu document à partir ya document wana OK obandi na asila musika oba bank section 22 ti o matio komi na section 24 ezali nini refugee status à partir wana okomi facilement na application ya résidence permanente application ya résidence permanente amba mwesali ke okomi pe okiko apply pour komi citizen alors ba komona ke nzela wana ya kokoma citizen eza porte moko facilité bato o ke baza penda bato ba kina besoin protection te me ba économie migrant ba utiliser nzela facile pour na kozwa citizenship to kozwa résidence permanente il faut que ba bloquer ngo ya omoni basaki ba législation misato ba revoir ngo pour éloquer bloquer alors en réponse à la question, on remarque que la trajectoire en agnoso et que ça la changement quota, la difficulté si il y a accès à documents, ne si ko ba peut que en 2017, il faut revoir ce locomoco. En attendant tango white paper oyo, parce que faut qu'il ba na green paper, ba bandaki ba mon white paper, que ba ça la commentaire. Je crois que moment open as confortable que ministre de l'Affaires pour la question mi balé na tuna ki asili kat même na réunion na oyo ba toli mandozela bazalaki skalabineza ki ba loya human rights bazalaki oyo epesa ki ekanda bien que yango ba ki ko kotisa nini révision moko ya Refugee Act en attendant ba kende tina na ko revoir ba législation so oyo ezali Refugee Act, Immigration Act, na Citizenship Act, ba ko kotsa ni moko ya 2017 ko ezaki amendment ya Refugee Act. Akati amendment Refugee Act wana nde sikoyo ba ko tia likambo oyo ezo limiter ba baza na accès direct ya application parce que ezaki ba refugee centre ya application ya document eza 5.
moko ezali na Mosina, moko ezali na Pretoria, moko ezali na Port Elizabeth, moko ezali na Diba, moko ezali na Cape Town. Alors na nyonso wana baye komona kete pona ko bloquer bato, il faut que le d'abord ko bloquer dans le centre pour l'application système application comme difficile. Après les suki wana te baye ko sala siko que loi au ba changer qui na 2017. Baye ko approuver ngo na 2020. Tant ba pouvoir na 2020, ba kotisa en application na 2023, tant ba komona ke ekozala challenge ko luka ko tia pression si white paper au bachaki. Alors en attendant ba komana eloko munene wana déjà eloko moko bo etiama pona ko éliminer ba to baza na accès facile sous terre. Ndesikoyo ba ko zwa décision ko implement loi wana ozaki proposé en 2017 oyo et comme une implementation en 2023 na kati ya loi wana nde mutu place comme exiko parce que zaki liboso soko ye comme mbala moko na South Africa et wa kipeso ko bika ke ok no ko bakisa nkunda batiki yoti ok na centre place ni mboka nyoso lingi alors ba ko mona ke te faut ba bloquer loko wana ba ko sala siko ok à partir ko kota batie il faut ozwa nini visa moko bengi yango ya section 23 parce que na kati ya amendement ya refugee act o ya 2017 nde ba chaki loko moko o ezo sala ke il faut mutu azwa accès moko bo avant kota ba créer siko na legislation wana na regulation ya amendement wana nde ba créer siko yo nini section 23 ya visa ezo sala ke mutu akota alors na durée ya section 23 wana ils ont 5 jours, c'est-à-dire qu'aux gens on a borda après de côté. Alors, ils bloquent ce qu'on bat. Puis comme que ce qu'on comme na centre on m'a fait, ce qu'on continue na frontière. Jour au côté, il faut aux ana 5 jours ndi okoko kendeko zala resi na immigration center. Mais tango bato bakota ki na lockdown tant système ezali ko recevoir et tie nombre bato belé bazala ki na accepté alors nombre bato belé bazala ki na accepté tant siko makambo ezongi na 2023 na loi wana et c'est ce que bato belé bakota ka déjà avant bazali susté na sens que ba approuver bango parce que mingi ba ko ko expliquer que se défendre était na 5 jours alors et comme siko difficulté il y a que mutu asa l'application non seulement ndengona ba esiko ba kete bon pour mes até tant ba ko fungola kana 2020 ba ko fungola nini ya immigration refugee center nini ya Cape Town ba ko ça le système il y a application en ligne mais pour ceci déjà c'est là qui que ata boko ça ndeni logique na bango na ya bino bozama immigration act immigration sorry bozali ba economic migrant et changer te alors ba bandi difficulté wana kaka pona logique wana ya economic migrant o ba lobaka na 2016 ya onde mutu ezo conduire tisiko ya onde ça siko que mutu nyonso o azo apply o ko apply na ba o ba apply ki en ligne ba ko changer te faut que physiquement ba comme ko la kuna ko 5 ba la libanda ba souffrir corruption bato nyonso bazwa ki ba rendez-vous wana ba monyo so ba rendez-vous wana ils ont un sens moko te ti sikoyo et comme que soki ozali na besoin ya application eza na processus ato za na rendez-vous to za rendez-vous te il faut oza na passeport na visa ou eza valide nde ba ko banda application mais bien que cela na logique ya ba loi réfugié okokite kozala réfugié ou à côté na mboka batu ozana document officiel ya mboka na yo bien c'est-à-dire que oza muto luka protection te parce que obimi po okimi siko mutu nyango akimaka a s'organiser na ba document nyonso bien alors ba complication o na tozaki na mango na pona ko faire comprendre moki même ata moko ya question na tunaki ministre au ma fait virtuel na bi mais wana no bazana processus ya que loi est à l'approuver basa la submission basa la commentaire public
Yé tomo comme on a déjà makambo comme chama déjà na application, c'est-à-dire que makambo va proposer comme loi baba déjà ko appliquer ngo. Alors na tous les ministres mais yo ozali ko contredire loi parce que okoki ko agir botin comment eloko eza en proposition et comme application déjà ezali contre loi ministre silikaki mais c'est que ato siliki moyebi ke lo na le ça fait faut se comporter botin il faut zelati loi ezala fully approve processus nyonso eleka parce que processus ezalaka loi soki eleki na parlement eza approuvé basali un public comment na parti à public comment na ba kosangisa pour le comité of home affairs ba koluka ba retravailler yango na proposition ya département home affairs na commentaire public ba vandisi yango ba sali ko draft ya suka o ba représenter so ba présentango et s'il est approuvé nde siko ekomi elo ba bengi final white paper nde comme ezaki déjà na étape ya white paper nde siko étape nango feza siko ekini siko et pas président signé nde comme loi. Alors ministre aboye posé le quoi makambo lobama qui déjà va commencer. Alors moko biloko na tema pe ministre ngwana. Alors na makambo na lobby oyo ezola kisake processus c'est pendant que déjà pona koluka ko exclure batu système baluka ndeni système ngo kufa baluka ndeni système comme opérationnel te baluka ndeni système ngo et décourager batu parce que na parlement en 2016 babi ndeni basala ke batu ba décourager parce que ba comme comment parce que mouvement migration il y a pays africain eza na 3 zones zone ya Southern zone côté indien na zone côté Europe. Alors na zone côté Southern mingi eza concentré na South Africa. Alors bandeko lukandeni ni ba casser zone oya Southern Africa de sorte que et batwa loki na zone mususu parce que ba mona ke ba koma ki inonde. Alors Afrique du Sud na ba réflexion na ba étude na ba mona ke ndeni ba casser le koko na ko kasa ngo nde ba komisiko na système ya kokene malembe eloko ekomi difficile pour salama pour application o ekomi difficile pour salama extension o ekomi difficile pour zomambangu to ekomi kozwa temps to okeibwe bazelisio ti entre temps bazo sala ndenge wana pe mutu pe azo zwa mba moko révocation na musala parce que mukana na exercice au nom de te alors nyonso wana ezaki politique ya ko décourager batu depuis le début tisiko. Alors en réponse à la question en un mot ils ont dit que eloko sali ba makambo nyonso comme parce que ils ont politique moko o ezali décider pour na tina koloka ko exclure koloka ndeni ni eloko o basi sango mais avec le temps stratégiquement. Alors yango mo to le barake batu bazala éduquer comme ça tous à la préparer. Mais batu bazo linga bazala préparer te ba linga likambo ko ya nde mutu banda ko raisonner. Alors ezo sa biso pasi tozo luka ndeni to luka to apporter beaucoup et to pesio merci mingi lisusu pour na kopé sa privilège peut kopé sa plateforme oyo de sorte que tango makambo zo za expliquer na communauté je crois batu bazo zo ba réflexion ndeni ni ba mona makambo différemment siko. Merci mingi baike bana mboka bino baye bozwi biso na ngonga oyo boye baite ya tozali na Afrique du Sud et tozali na CPSN ya société civile Afrique du Sud mwana mboka ezali mombilo na banzi ya manyoleli bino a expliquer biso na mulai pe na mukuse nini ezali cause ya mikakatano pona kozwa mikanda na makambo nyonso tu ya kati mwana mboka oyo eza mutuna te nazoloba kaka muke na mboka na biso Congo tozana bitumba plus de 30 ans et na banzi ete baike mingi bazoki ma mboka ezali pona ko protection mais nini ezosala ke bazokoma wa bazosamba ka ndenge moko ezali ko zanga koyeba ko samba to ezali kaka po bato ako encadrer bango ko lakisa bango ninga ko samba ezate puisque toza pays eza na bitumba makasi et puis toza bato bazokufa butumo na bosanité bino bandeko na biso ya Goma Bukavu Kishishe bino nyonso tout to bosani bino te malgré situation bozali na kati toza na bino ensemble so ko répondre moi muke place wana mwana mboka place wana ki ko loba boy omoni difficulté to remarquer zali so comme la mboka batu il faut ba ndeko batu
omoni na histoire ya Babylone Daniel basalaki effort bien que bazalaki na déportation na Babylone bayeba mibeko ya mboka wana bazalaki kotanga koyekola défaut biso tosali ezali ntango toye na South Africa tozwi ntango kotanga mibeko ya South Africa te eloko babengi Refugee Act mibeko etali barefugie na mboka oyo tozwi ntango kotanga yango te na manque ya connaissance wana nde tomoni ke oyo nyonso tozoloba eza na sens alors que il fallait pas toluka towela koloba mais fallait nde toluka toyekola d'abord avant ya koloba parce que soto yekoli avant koloba nde kopesa biso sens toyeba ke mibeko awa ya barefugie lobi boye ntango nazoloba naloba boye te naloba nde moni eloko esali défaut oyo biso toremake avant. Merci mingi baike bana mboka bobosana te ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani TV bo partager to bandi série ya sika yako tangisa baike bana mboka ba réfugié ba salam sika ndenge mwana mboka ezali mombidlo auti koloba ezali kozanga koyeba mibeko ya mboka oyo kozanga kotanga Refugee Act pona koyeba nino koloba te mututu akomoloba keno balanda kinga bakanisi kena koloba bongo nde okozwa papier ou bien nde bakopesa yo mukanda mais malheureusement voilà tozali bisika tozali mais malgré oyo uti ko expliquer mwana mboka ba parents ebele baza ba victime makambo oyo mikanda izaliko bazo renouveler ngote mais mingi ba parents baza na bana toza na bana na biso bazo tanga na banzi te parents nyonso tu posa na izali mwana na ye azala bien atanga polobi asunga yobi asunga baike asunga pe mboka pourquoi pas mais sikoyo bana na biso baza ba victime direct tango nazolo bana na biso ba réfugié na Afrique du Sud bana na biso ba salam au bazo tanga mais bazo comme na 5e 6e moyen ba continuer na kotanga izate faute ya mikanda mais bango baza eza faute na bango te eza faute ya ba parents bon question na nga izaboy mwana mboka izai mombilo nini ezali avenir bana na biso ba réfugié congolais na kati Afrique du Sud na ndenge makambo izali je crois pas ces appels de wana les appels makambo na discuter ki yango longoma na ambassadeur oyo a yesikoyo John Yakero pour na toluka maele nini et tant que ba congolais pour na s'en sortir ba parents oyo nyonso baza na difficulté mikanda ils ont affecté bana automatiquement parce que bana baza na sa mikanda ba parents oui alors ceux qui déjà au sali family journey et ko ba moi na comité kanda automatiquement ceux qui papa osa rejeté na mukanda ils ont affecté na moi si na bana alors bana ba comme un problème il y a accès à l'éducation à cause ya mais surtout le but total na logique pendant ndenge mibeko South Africa ezali mibeko South Africa ezolo baboike mwana moko te bakoki ko priver droit à l'éducation azala mukanda to azala mukanda te ezaki na lettre circulaire déjà les cam et les kanaki na à partir utaki na département éducation o ezako éclaircir bongo mais réalité sur terrain za bongo te mais document officiel ezolo bandengwa même ataso totali agenda 26.3 oyo South Africa ezo influencer agenda wana oyo utaka na Éthiopie oyo ezalaki na conception que na 50 ans ndenini éducation ya topé pour Afrique qui fait ça et ça maki na 2013 balobaki bacha 50 ans batala na kati ya ba résolution wana ezalaki na promotion ya éducation bana ba Afrique au South Africa mutezali promoteur pe ya nini ya et document ba bengi agenda 26.3 malgré l'aide officielle au ezo salake bana bazana doit kotanga sans mukanda aza mukanda taza mukanda te mais difficultés zali alors eloko wana ezo sala siko que na koki koloba moi statistique moko oyo to meke kotala pendant temps bana nyonso oyo baza affecté na mukanda peut-être à cause ya ba parents ba tout peut-être ba ki à âge avancé baza doit mukanda te à partir déjà il y a ba grade 11 to et que vous appelez même grade 10 ti na université bana nyonso ya secteur wana
à cause ya kozanga mikanda oyo uti pa ba parents bana ebele ba okende kosisa classe te pe tozokende na position moko ya direction mususu ya bana biso ba okoma ba gangster ba misusu ba comme déjà na ba drogue à cause ya à cause ya kozanga eloko oyo eza cause na mikanda génération mobimba ya bana biso awa ezo dévier direction elingi koloba ke biso tozalaki bato oyo te na mboka mopaya ata tokoloba ke éducation eza na Congo du moins éducation ya bana biso oyo baza na South Africa awa eza mieux que na Congo eza privilège oyo epesameli bana biso awa il faut to protéger yango de sorte que bana wana bakozala lobby na biso du point de vue oyo bako apporter na oyo bayekoli na South Africa ndenge moko ezalaki Mao Chenchu azoki jeunesse mobimba atindi bango na IRSS na ba pays nyonso oyo bazalaki na connaissance ya nini ya technologie po baluka ba amener technologie na mboka na bango pita lelo oyo tala splash ne komi à cause ya koluka ko tondisa éducation na jeunesse. Alors biso tozangi eloko wana tozi privilège na South Africa mais tozangi eloko ko sala biso to luka ke jeunesse na biso éducation na bango za protéger. Alors eko sala ke to ko perdre jeunesse mobimba ya place à malamu éducation oyo ko sala lobby ya Congo. Alors eza faiblesse moko oyo tozo interpeller na gouvernement congolais ba luka ba réfléchir parce que sokoza ko kamba mboka okozala na liberté. Mais bana oyo baza na 10 ans lelo bakozala wana après yo pe baonde baza ba potentiel force ya mboka. Alors ezeloko oyo il faut to luka totalango de près tout le temps de près des points parce que mingi na bana biso direction zo kendeza malamu te. Ça dit que espoir réalité bien que loi ezali na South Africa. Espoir ezalité malgré loi ezali na Afrique du Sud mwana mboka azali komanyola bino na mulai pe na mozindo na banzi ba mama ba papa bozwa ba kaye na babik boko mapamba te o ezali éducation. Oui tozana bajare ya ba émission ko kesana mais awa to ende ko éduquer ba salam sika ba réfugié ba to ngunda ndenge to bengaka zwa papier comment yekola tango mosusu oyi ko comprendre et puis ko ranger makambo na profiter na betambela pe na gouvernement congolais et sengeli bokanisa pona avenir ya baike bana mboka ndenge mwana mboka uchi koloba bana na biso bazotanga awa bangonde fitire ya Congo alobi soki bamemi connaissance oyo bazwi awa bakoki kobongisa na mboka mais bobosa na bango te malgré situation ezali kokende mwana mboka tozokende malamu tozokende na mission na biso ndenge to planifia ki yango mais nazana motuna mususu nalingi tobeta nanu sete mingi côté ba réfugié na ba salam sik parce que a majorité na biso ba congolais toza ba réfugié majorité toza ba salam sik nini ezali droit ya réfugié na Afrique du Sud nini ezali droit ya asalam sik na Afrique du Sud. Merci beaucoup pour la question Oyo. Je crois selon Refugee Act droit ya réfugié na South Africa selon Dengue Afrique du Sud basala qui signaté la déclaration na bango na convention ya Genève bachaki boyke mutu nyonso o akozala réfugié na South Africa akozala na camp te akozala pe na place mote bakangi lokola mutaboloko South Africa décida qui déclaration na bango ezala ke libre ya mouvement et pesama na batu nyonso droit ya kotanga ezala wana za ba réfugié droit ya kosala ezala droit ya kosomba ndako ezala droit ya kozala na driver license ezala droit ya koluka ko sala makambo nyonso ko sala etant que mutu parce que bango basala ki promotion ya chapitre 2 na bango ya constitution o babengi yango bill of rights oyo ezopesa dignité ya mutu. Alors à base nango pendenge balobaka ubuntu nde salaki ke
mutu so za réfugié awa il faut dignité na ye il fait pesa melaye na ndenge mutu so pesa maka mais loko kaka oyo pekisami na ba réfugié na ba aslam sika ezali ko voter aslam sika za droit ko voter te et puis aslam sika ayebake soki oza aslam sika eke bakutio na eloko moko ezali terrorisme bakutio na eloko moko o ezali ba acte moko okimaki justice na mboka na yo ye awa yeba déjà que mokolo ba ko découvrir yango ba ko botola droit protection wana selon mibeko ndenge lobi pe mutu oyo azali aslam sika to pe azali réfugié azana droit ya ko gazette moko bimaki aux environs de 2020, je crois si je ne me trompe pas, où il peut s'amarquer que Moutounion so oyo aza aslam sika to aza réfugié aza na droit pour ça la politique na na mboka ote pe Moutounion so aza aslam sika to réfugié aza na droit ko tia makolo na ambassade na été biloko wana nyonso soki bakuti yango o baku ko botola yo aslam sika na yo eza section 23 et 24 sorry Assalam si que section 22, bakoyi ko botela yo statut na eza section 24 pourquoi parce que ozali na ba droit biloko wana ozana ba droit makamnyo so ya ko futela ndaku ya ko kenena shop ya ko voyager ya ko somba ndaku ya ko tanga ya ko yekola mais ce que commis que na ba acte moko terroriste to acte moko ya justice to commis involve na politique mboka na yo to pe ozali mutu oyo ozali ko kende na ambassade na yo o ko kiko perdre ba droit na yo nyonso oya protection senga ki. Merci mingi mwana mboka baike bana mboka point mwana mboka uti ko relever ezali point moko wa munene awa na Afrique du Sud tozana ba réfugiés belé na ba salam sikebele oyo ba se retrouver na ba activité à ba organisation songolo pakala oyo bazali connecté na makambo politique ndengo uti koloba mingi bazo sala ngo na bozangi boyebi yango mayanga ni TV eye pona ko éduquer bino pona ko éduquer biso tozo pousa na ipa bato bazana connaissance ya maya ba réfugié na ba salam sik po ba betambela po to se retrouver na ba faute te mais ndenge tozo lo baboye mwana mboka ezana ba réfugié musu bazo kini na ambassade na biso ya Congo awa misusu bazo zona ba vidéo et misusu kutu baza ko s'impliquer tina makambo politique mais place wana fona betambela ezana bato misusu ba leader mususu ba na communauté ndenge to uti kolobaki makambo mikanda ezali pas surtout pona banyukam so bango bazo bisa bango ke no to ko aider bino bozo mikanda mais sengeli bozala na groupe na biso il faut beaucoup taboye ba mi enregistrer na groupe wana ba pesi ba identité na bango mais ba leader oyo bazana politique na se sans toutefois ko yebisa bango et tango ba yiko ba sadere na eloko oyo et ba leader wana ba komozo eloko wana ba komi ko kolela ngombo côté politique nini okoki kopesa toli na bayiki avant bakota na organisation songolo to pakala nini bakoki kosala po batombe bazala ba victime indirecte ou victime involontaire eloko yo sala mwa pasi bon eloko kaka ezalaka na monaka moni soki oza ebembe na hôpital te oyeba te bato bakufa na hôpital so ekomi londo oyeba alors pasi mpenza eza wana bato bele bazoyeba te ke eza risque monene oyo baomitia bango moko d'abord na question lobaki si oza réfugié toza aslam sika ozo kende na ambassade na yo to ozo participer na babiloko moko politique ya mboka na yo eza eloko moko dangereux opesa bato conseil parce que société civile eza organisation oyo ekoki koluka te po yo ozali mutu olingi société civile te nde il faut to lukato saloma bete za bonté to kopesa conseil état que parents nyonso soki mwana bungi ba pesa conseil eza to kobomae eza obebisa ete mais faut pesa conseil aluka aya na nzela malamu c'est-à-dire que pour mezali batu nyonso oyo bazoki na nzela wana ba osala une grande erreur to pesa ba conseil basala makambo te parce que balingi ba prouver batu to balakisa batu mais batala o ezali malamu pona bango moko parce que tant likambo ekoela yo batu nyonso olingo sala pona bango wana ba osala wana te mutu mo pa ko intervenir pona yo te alors
eza conseil malamu ekosala mpasi eloko moko ekomeli ndeko ata moto yango aza malamu na te to asalaki yo malamu moko te to azala no bien te mais ka moko mabe ekomeli ata ndeni soki oza mwana nzambe okata mwa mpasi dérange quand même. Alors souci ezali ke ndeni bandeko balongwa likambo oyo parce que mibeko ezopesa nzela wana te. Dernièrement ezalaki na débat moko oyo ezalaki tototuna yango na niveau likolo ya Roma Fest oyo balobaki bakendaki même ko signifier ambassadeur basignifier ambassadeur mpona likambo yango même atata nazalaki na conversation na ambassadeur oyo ya sika totushaki pesi yango bapesi yango na meke ko faire comprendre ko faire voir ye profondément ndenge loi elobi. Alors problème ezali boke bandeko bazala penza na bokebi makasi makambo ezozala préparé dans l'ombre na ba réunion à likolo a Roma Fest mutu moko ayebi te basala mpona bato te mpe baoyo bazozwa bakombo ya bato mpona makambo na bango politique ya korasire likambo moko ya mokanda vraiment nazopesa conseil na communauté mobimba. D'abord nanu système ya Roma Fest déjà ndenge tokotya koexplike et comme déjà koluka koexclure bato bazala sous na accepte nani yango wana akozala na privilège nini aluka afacilité bino makambo mikanda pendant que déjà système eza compliqué pe officier mingi bazalaki na système ya corruption na mafesi misu baza na prison sikoyo. Alors nani yango wana na désespoir nyonso boza nango a convaincre bino boluka bosala kombo na promesse que bokozwa mukanda ya protection à South Africa eza déjà une grande erreur. Mutu nyonso akomemela bino loko oyo atotya bino na une grande erreur. Toza na dossier ya bandeko ebele oyo toyambi na société civile oyo ke bakenda même na Roma Fest bapesa bato mbongo na kati ya Roma Fest bapesa bango mikanda basala msika na barefugie ya kati ya Roma Fest mais eza na système te bazo souffrir sikoyo eza na dossier belé oyo tolanda sikoyo oyo ke tozela Roma Fest aluka ameka ko soutenir parce que tozomona ke ezalaki faute ya mutu te soki eloko esami na office na bino ezali système na bino nde mutu etie bato na piège oyo bien que tozosala ndenge social na eza te yango tozo prévenir na bandeko ke eza na organisation moko te eza na droit même bata ba organisation auto za ba partenaire na ba net ba loi of human rights net ba comme ça net ba Scalabrini na UCTA ba ko na droit ngote alors que ba na privilège moko légal makamebele ba ko na droit ya koluka komeka ko sala ko bongo te kaka na ba individu oyo eza ba congolais ba s'organiser pour na ko sala promesse ya mukanda ya batu au nom ya solution topé au nom ya loko moko boy raison moko boy au-delà. Je crois ezali une grande erreur bandeko bazotia communauté na biso pe une grande erreur ba communauté na biso eza ko mitia toyeba ke likamba mukanda na mutu nyonso ko promettre yo sala carte sala registré to ko peso mukanda ezali bazokosa yo.